Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Arrête Kilungu Shembo na ye lisusu po na recette na biso ya ndakala totika kyango ekalinga to kalingi ndakala na biso ekauki yango yo ndakala na biso suko tokomi na episode 2 bokolanda ndenge na kosalela ngo ndakala na biso ya misumari yango ezo kalingama ekauki to baki na kati ya ndakala na biso tokotia mwa poiro, tomate, matungulu, ai, mungu ese kokaki biloko totielaki yangoyo soko lingi pe mwa kip okoki kotia. Siko ndakala na biso awa ebeli ba mama yango eza awa ebeli na kolongola ndakala na biso. Na kolongola ndakala na biso na tiango na sani oyo. Na kalingi yango. Na kalingi yango na longoli ndakala na biso na tie na sanyo. Na zuma mafuta muke, huile d'olive na bakisi. Na rozongo sango su na moto. Na pelisi nini? Na pelisi moto mafuta na biso yangwana. Ndakala na biso to kalinga ki yango. Bomo ndenge kauki kitoko ba mama yango e kauki nani silite. Tozana nkolamba yango. Musu tolamba katango ekalingami to sangisika kana eloko wana na ndakala tomate biloko nyoso oyo pesa modem so kalinga ndakala nayo osokoli yango kitoko ozwi ochiango awa na sani na longoli yango ekauki na kotia suko matungulu na biso na kotia matungulu na biso na kotia pe mwa ai na biso ba mama na kotia ai na biso na tie biloko oyo tango ekobela na kwa kotia ndakala na ngai biloko na zaki oyo pende eza important awa ndakala ekauka nani ezala nani mobesi te ekauka nani na tie tomate na biso ba mama na tie mwa paro na biso ba mama na zwi pe mwa munga na tia ngwa ndambu na supu pesa chilengi ne elekate yango wana tozokalinga biloko na biso tango ekobela muke nde tokotia ndakala na biso bamodele ya kolamba ekeseni ba mama ndakala pe eza bamodele ebele ya kolamba ya liboso mosusu tolambaka tosangisaka tomate na ndakala yango nyonso moko tozokalinga oyo ekomi sikoyo modele mosusu ndakala na biso toujours à pause. Toujours à pause ya kokalima. Yango wana tomate chamiso na tomate na biso. Toko moni pe mungu ekokite. Okotia ta cube magie. Kaka yo mama. Mani zokalima. To balola. Parce que tu commences à la sauce il faut bela. Faut que nous on chope pilipili, bien balé à pilipili. On dit qu'on tient. Tu peux seulement attendre 5 minutes. Moi tomate soke beli muke, bela nka muke. Tokozongo sasa ndakala na biso to kalinga ngo susu na tomate. Nde tokwa ko présenter na sani biloko lokola bandakala ba mama okosela na huile d'olive loba ba biloko muso okosela mafuta mususu eza mpo eloko muke mafuta d'huile d'olive eza kitoko mingi makasi tozongela na kati ya ndakala na nga na mekaki ça va ekauki kitoko quand vous avez un peu de quand vous avez kitoko mungu ekoti bien penza kitoko penza kauki bien toute la sauce na biso ok na ko profiter tant ndakala na biso na banzi ekoki ebela kaka muke okozwa ndakala na biso kozongisa ngo na moto ba mama omoni nazongisa ngo na moto sikoyo ebela sikoyo na tomate wana
ekota goût ya tomate mungwa matungulu eza simple recette toko lingi kotia mbuma na pilipili ba mama oki kotia to mélange yango omoni tozo mélange yango na tomate so tosalaki na matungulu toujours ndaka na biso eza kokauka eza mai te oyo boye olia yango na bija bilala olia yango na fufu ya manioke epesa posa omoni toujours ndaka na biso eza ya nini toujours ya kokauka misumari yango wana modele oyo mpenza tika okosa yango na misumari na ndakala nyonso entretemps ekalingama moke mwa bagu ekota mwana ndakala wana ebongo mpe bakopresente yango napesi bino mbote nyonso mbotela Nadine Bola TV na mobane Papi Bola na kati ya Irlande napesi mbote na Omoi Angélique wanga ndeko babizuno na mobali na famille mobimba na kati ya Irlande napesi bino nyonso mbote na kati ya Irlande ba oyo matala kangai ba camarade na ngai pesi bino ba mbote penza mingi sans oublier ma famille Shembo ba mbote na bino o badia ka na fufu me mutetela akolingaka kolia na loso ambo shila kolingaka kolia na loso ne pepe so mukongo pa kolinga kolia ngo na kwanga ne papa batu ya bija bakolinga kolia ngo na fufu omoni mwa matungu na biso yango wana bomoni tomate na biso ebeli yango wana ba mbote bokota bomi abonné na Red Kilumbu Shembo soki bokoti na chaîne nango ozoluka eloko ozwi te penza kotala na Nadine Bola TV okokuta biloko mpe ya kitoko eze mpe bamariete te nomoni ndakala yango oyo simple recette penza simple recette nazozela mwa matungulu na ngai na échange moke ebongo nasala yango présentation kolia kitoko wana awa sikoyo bamama na bandi ebeli nalingi na présente recette na ngai lelo na kotia na sani moko ebongo na présente recette na ngai ya mokolo ya lelo na bandi recette na ngai ebeli nakangi moto nalingi su tomate ezika te matungulu ezika te bomoni yango wana nakozwa recette na ngai kopresente ngo na saka vite fait tokende mosika te ndakala na biso yango oyo boye okoki kolia swat na fufu swat na kwanga swat na makemba miso bakalingaka batiki yango kaka boye batie matungulu te balia yango lokola Miss Girl ntaye kotala kawisa yango mpenza alambi yango recette na biso ya mokolo lelo yango oyo elubu na biso ya ndakala kitoko tokos mbote na bino nyonso bandeko na basi tosuki na recette na biso ya volume D ya misumari tosuki na ngo lelo tolambi bomoni tobandaki bao batalaki premier épisode ti tokomi na deuxième épisode nango akoyeba kosalela yango bien tosengi mingi surtout na ba jeune fille na biso botalaka nga mingi botalaka mama mingi bokoyeba kolokota bokoba kozwa biso ba mama to ebi déjà musala na bi kesuki na sali boy na kosaba ba jeune fille bazana complication surtout ba jeune fille na biso poto ndakala ezaka na poto te me bayaka na ngai utaka mboka botala mokomso ko bala mobali na lingi ndakala famille mobali lingi ndakala olamela bango lolengo ndakala eza moderne na modoso koti pa Margaret Kilumbu Shembo TV omi abonné okotala ndenge alambelaki yango. Okay, see you bye ndakala na biso yango ba mama yoka chilenge na Nadine Bola lambola mosapi na Papi Bola yango